Abeti, na kosi bongo. Na kosi bongo. Te ya bongo te. Donc, ezate que ça kitoko faut ndumba te. Musala nanga na osala nde na bénéficier nango. Naza kitoko na binaka bien, na lobaka bien, donc naza bien donc ya musala nanga mte futanga. Ezate que kindumba ko za danser ezate ko za ndumba. Donc ya musala nanga. Ya musala nanga na sala yo na bénéficier nango. Donc ezate que pour naza kitoko pona za ndumba pona na kitoko pona sala boye pona kitoko po mbali tu balinga te mbali to ya pa moi c'est te kalingi yo eza pa moni wa kitoko te fona ye bana kati nza nini so ayebi kai pour eke na ye c'est que pour ça kitoko sela on livre on a mtinyo sa te ya bongo te la biso na nsa maison mais to bongo to kitoko to sala msala mso kitoko to binaka bien to lobaka bien. Donc toi maman biso bien donc toi ba malam donc ça la bien. Mais wera bengana ki baninga na Angola kuna autrement dit Messi wera bengana na Angola kuna zongisa na kin awa ki asali kindumba kuna na Angola et c'est pas ça comportement ne c'est pas ça wera santé on wera son na zongisa na kin awa et puis balebi impolitesse ranking trop na ba master yo za la bien na bobeba na te wana ndeko na mutete la donc wana ndeko na mutete la to ani mboka moko place ça na pesi bambote belé mais si levo master nanga donc makambo Angola nga mirena kenaki Angola te moyena yeba nyonso réalité tout eleke kuna na ebité donc azaki na kin nga peyele nga kaka mais na ebité na intimité babengana bango mpona kindumba to mola kempolitesse la nga na ebité donc na ebika ke bazongise bango raison bazong sele bango nga mireti lelo na yeba pourquoi bazong sele bango te donc Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça na force militaire na Congo Promo et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Nazobenga bino pour la croisade nene koleka na kati ya Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh nyonso aza na problème, songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la Nzambe za mokusete pona kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. Charisme. C'est déjà votre émission qui commence déjà avec moi, Betty Masengo. Votre présentatrice préférée, je suis là déjà pour vous présenter cette émission. Et merci de m'avoir reçu chez vous sans permission, ni frapper la porte directement. Je suis chez vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil et pour la confiance renouvelée à cette émission. En tout cas, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup à tous mes fans fidèles, chéris, d'être branchés, scotchés, connectés, cimenté à cette émission. En tout cas, merci beaucoup à vous. Déjà,
Nous commençons notre émission comme vous le savez. Et News de Kin, c'est une émission socio-culturelle, une émission qui vous donne la gaieté, les plaisirs, qui vous donne les sourires aux lèvres, pourquoi pas donc toutes les bonnes choses du monde. Hein. Donc voilà, je suis là déjà. Merci beaucoup à mon équipe technique, une équipe très costaud de Congo Promo Télévision, une équipe qui travaille en tout cas d'arrache-pied, qui fait vraiment un travail de titan à la réalisation de cette émission-là. Je vois Cédric Bakamana. Merci mon frère pour les images. Il est derrière cette caméra professionnelle. Donc il est derrière la caméra. Merci beaucoup mon frère d'être là. Et surtout merci pour le travail. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Salutations déjà à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Je pense aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, à mon bébé Joyce Davlin, à toute ma famille, champion KMB na Kenya. Blaise Kava toujours na Kenya wana, et Merlin, moi si à Serge, donc Merlin na Kenya wana, maman na Serline Moskitoko. Salutations déjà à notre cordon Timothée puis à Serge, Balui Mobali ya Mbinga ya Mwindu ya Boga ya Maele, Timothée puis à Serge qui t'encos, Moussala qui t'encos, voilà, respect. Et je pense à Christian Bouy, notre DT, et merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, notre papa depuis les États-Unis. Salutations à vous papa, et salutations à maman Emiline Zemba, moi c'est à papa tous pépélé Yambetolo. Voilà, merci beaucoup chers fans. Je suis déjà avec mon invitée, elle est là, elle s'appelle Mireille, donc la danseuse chère de Weranson de la Forêt pour la deuxième fois dans l'émission News de Kin avec moi Betty Masengu. Malgré News de Kin, il a Sarabino ba danseuse, il a Sarabino ba musicien et faire découvrir Kabino ba danseuse mususu boye ba bangote mais babina ba po ba leader aminene mais à travers News de Kin boye ba ban loko ba Messi o abina pa Weranson malgré zo ignorer les lors mosa aminene pour Congo Promo foulier. Bah fano bolingara Messi au danseuse à Weranson. En tout cas désolé. Donc Weranson Hugo de la Forêt, faut talra ba danseuse ni na koko zwa. Faut zora ba danseuse ya maele o babi na rapé bien ba danseuse abandumba te lokwa ba Messi. En tout cas désolé. News de Kin est foulaé, Congo Promo est foulaé. Azuzu ba mibale belé a commis sango cop. C'est pas bien, pas comme ça minene dans les cas de Congo Promo te. Congo Promo to le quitter. Ba fan ba Orlando te. Pour ceux qui na site musu ba Orlando te eu. Voilà. Merci beaucoup. Déjà la fan on les a juste news européen Sabino par rapport il y a danseuse Messi ou Abina Rapa ya Weranson. Donc voilà, donc bandeko bolingarae bolanda na Congo Promo pour la première fois en émission nanga, mais moi minene comme moi trop. Bon minene comme moi trop, ce n'est pas bien vraiment bandeko bozolanda bolingara Messi boye bayango. Donc eza malamu te news de Kin et ça Moussa dans la partie prité Congo Promo dans la partie prité et embarras tout le monde. Voilà, merci de Jean à fan tous en a Mireille Mireille danseuse ya Weranson o ayana mon pépé asika. Mireille bonjour, bonne santé. Bien, Betty Nangola Nzambe, santé kitoko na mono déjà. Yoko mwana tuno santé santé donc Nangola Nzambe batela toujours musala kitoko mamtu kitoko donc musala qui normal, santé normale. En tout cas, mon nanakaka, santé kitoko bien habillé, nyon sera koyo. Nyon sera pour que ça permet na Hugo de la Forêt. Grâce Mireille Ngoy que ça permet na le roi de la Forêt talaka ba santo yo, ba ben o ba boto donc l'orchestre musu bazate. Ba danseuse à kitoko mon orchestre musu bazate. Donc danseuse à maele. Donc moi na Nzambe lususu Nzamba linganga mingi donc talaka wenge musique à maison mère président nga le roi de la Forêt passe ça na pese bambote belé talaka yé mutasali Mireille zala
basanta boye bakitoko aboye. Voilà, en tout cas, Monsieur Kwami, donc boss, il y a Piccadilly na Lokolama, donc mutumoro bien espace qui tokwa na Lokolama Monsieur Kwami, donc boye bikara, donc so boye awa kaiza ra chaleri biska to ça la rémission à l'aise. Et donc voilà quoi. Mais Mireille que mobi ba danser kitoko, oui to boité, boza kitoko weranson, mais batu mingi balobi que bino ba danser ta weranson mo mo profiter na kitoko. Nous na moi si kitoko na sa no kinduma na bimana ona bimana o nyoso neza nini pona ko gagner quelque chose. C'est comme si na maison même bo se retrouver te on bo remonter ka kitoko display remonter kama eza nini kaka. Abeti na kosi bongo te ya bongo te donc ezate que ça kitoko faut ndumba te musala nanga na osala nde na bénéficier nango naza kitoko na binaka bien na lobaka bien donc naza bien donc ya musala nanga mte futanga ezate que kindumba ko za danser ezate ko za ndumba donc ya musala nanga na sala ya on bénéficier nango. Donc ezate que pour naza kitoko pour naza ndumba pour naza kitoko pour nasala boye pour naza kitoko pour mbali tout balinga te mbali to ya pa moi c'est te kalingi yo eza pa moni wa kitoko te fona yeba na kati nza nini so ayebi kai pour ekena ye c'est que pour ça kitoko faut sel on livre on a mtunyo sa te ya bongo te la biso na sa maison mais to bongo to kitoko to sala msala mso kitoko to binaka bien to lobaka bien donc toi mam na biso bien donc to ba malam donc to sala bien. Wera bengana ki baninga na Angola kuna autrement dit Messi wera bengana na Angola kuna zongisa na kin awa ki asali kindumba kuna na Angola et c'est pas ça comportement ne c'est pas ça wera santé wera son na zongisa na kin awa et puis balebi impolitesse ranking trop na ba master yo zala bien na bobeba na te wana ndeko na mutetela donc wana ndeko na mutetela to ani mboka moko place ça na pese bambote belé mais si lève master nanga donc makambo Angola nga mire na kenaki Angola te moyen na yeba nyonso réalité tout eleke kuna na ebité donc azaki na kin nga peyele nga kaka mais na ebité na intimité ba bengana bango pona kindumba to mola kempolitesse la nga na ebité donc na ebika ke bazongse bango raison bazong sele bango nga mirati lelo na yeba pourquoi bazong sele bango te donc moyen na précision osate ponga zalete donc son na précision c'est na kosi ta na Congo pour motiver biso kosa te to lo rien que la vérité. En tout cas, c'est bien répondu. Tout est permis sauf les injures. Donc, Tolobara, rien que la vérité. Voilà, Mireille Ngoy. Ok, na Angola, t'es pourquoi? Ezakini. Anadana moi makambo kokena Angola te ke batiki ya Mireille pona te ke yebi ko bina te non pona beauté nazaki na moi problème mobo nazaki na ba occupation mobo esenga kite ke na za musika esenga na za anakin mamu nazaki na ngo sili voyage nyose ya tour Mireille Ngoy ozala no kende. OK. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Mais surtout tali na wenge wana Mireille tout le monde a mis une image ya chouchou na ma belle, de gros bisous ma belle, chouchou na ma belle, tout le monde a rappelé sous Shida Mukelenge, donc ba gros bisous na yo, totali koto Tanya la Rose, totali sous koto Mupandi, tomo na Sarah de retour déjà na scène, hein, donc Sarah, totali pe boy, tomo na ba danseuse ebele, le ba nord à la parisienne, ba danseuse yo ya Weranson Igwe de la forêt, ba binara bien, ba sikitoro ba na bango pe impolite, ba na bango pe bandumba te. Mais Mireille Ngoy oyamba la moko bima, obanga bango te. Oyama pour au pantager au kota pe bata oka Mireille Ngoy obina nulle part oyamba la moko. Abeti ezate ke na yemba momba mo l'équipe bango to na panika non na panika bango te ezande tin école outi na école moboye oye école mobo sika okuti déjà bazana ba mayele na bango ba école wana ba yebi ke o nde o bazana bana ba mayele ezande tinga na yaki maison mère nakuta ba chouchou na mabelo nakuta ba Messi Lèvre ba Tanya Waya ba Shida Mukelenge ba Renate Biberon
ba nord à la parisien ba masa na ngana tu na kuta bango na wenge musique à maison mère na banga bango te ba basokwa nga musala na ngande e commissaire nga Cameroun na bango na yesika na tali bango ba bina na gauche ngape fona bina na gauche kwa bango na tali bango ba loba ngape na mo loba kwa bango donc ezati na yema la mama te na landa ki o bango bazala ki nango na landa ya buso bate on a coûté ya bien pa na bango ninga mirai na salaki na bi ke ba bina boy coré be photo sala ngo boy ngapi na meka ki titi mettre na nga mama Manchester place ça na pese ba mbote belé abi non mirata les aboy ba bina boy so ninga ke gauche ba sala boy na landa ki yango na komo bénéficier nango donc ezate ke po te na leki bango te na coûté ya bango na contribuer ndesu na mayele na bango donc na baki susmo un plus na kasi na bango donc et ça vraiment yango. En tout cas, mais Mireille, ils ont la batumsus balobara, des cas news et tambolara que na maison mère ils ont danser musu badara le ba pot de fleurs. Ndenge ba musicien musu na maison mère badara ba pot de fleurs. A décorer ka podium. A ebino yemba te mais azane ka peme na wer enson le pot de fleurs. Musu pa ebino bina te mais a décorer ka maison mère wana so botemi na plateau na podium sous poids à pembe a décoré na ekara mais en réalité ayebi no binate est-ce que est-il vrai ou archi faux? Et ça faux na maison mère ba danseuse ba leke belé ya kitoko ba linda mundele donc ba sœur nango ba leka ba kitoko na maison mère ba mission kitoko na elongi oui mais na musala donc yo ba ke wer ensemble na zora ba danseuse par rapport à kitoko ata la réalité musala te ke danseuse ebo bina te le rosara kitoko be bazui yo obina na yo mais oyebi musala te ouais et ça sur base de quoi? Na maison mais à pot de fleurs azalate so ça permet na le roi de la forêt fo eba musala na monde na biso ya kista ya musique bo ezala faux ala o apparaître ozala bien o eba pe musala na maison mais to na musicien wa ebo yemba te totali ya niko ya dema yemba kitoko totali tade ne munsiki la yemba kitoko totali Olivier yemba bien anacre 10 match yemba bien ba vie na nga ya ebo yemba bien ba miel de son ba yemba bien donc na wenge musika maison mais to na pot de fleurs te biso tout na ba danseuse biso tout ebo bina chouchou na mabela bini selelelele totali na ba tevende singa mo pe na tala e ba merci ba bina nga na tala bango nga pe lelo na koti pe bato ba mo tala nga donc pot de fleurs na maison mais ngazala te ba ko sauter faut appeler na le roi de la forêt faut ba musala atali ke to pe na ba mususu wana yebi bango te to pe na ba mususu bana ba deuxième équipe ba kitoko yebi bango te pour na ba maîtriser musala te non ba comme place le roi de la forêt linga te et ça que chose à la maison mais faut à pot de fleurs te dans la musala tout faut à bien aux à propre donc on apparaître on vous appelle te roi yo wa propre donc au sala musala no bien donc so sala musala no bien but ba boyo ba bengo aux à pot de fleurs non donc ya musala na yo donc na maison mais toi na pot de fleurs te biso tout au sala musala biso le roi de la forêt linga ndesi na minute no ke rap so na 6 ya na za na rap après bon so moni na TV au Mireille pot de fleurs quand non musala na ngande musala ngane mte sala ngane na minute to préparer 7 jours de la semaine calamité bozwango bomona donc ya musala ezate ke kitoko pot de fleurs te kitoko da to utala ngona banda ona biso na wengete to yesu ko compléter le roi de la forêt pesi so ba relation pesi so nyonso to compléter na kitoko na biso na musala na biso pourquoi pas voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et commandé commerce T, hein? Donc, pour le rôle qui tourne, on va monter Kango. Donc, voilà, le roi danser sous en tout cas, m'a plein vraiment. Mais Mireille vraiment bien répondu. D'ailleurs, mon lobby. Donc, pour des fleurs, t'es moussala, non, le roi Liboso. Donc, critère à Liboso, le roi de la forêt, l'air boyard, non, Azorana, les Aralan, côté moussala. Bien que Kito, regarde, on peut moussala, il se faut d'appeler Kito, rosa propre, là, t'as bien. Et donc, pour Moussala, on peut compléter dans Moussala. Mais ce qui compte, ce qui prime
premièrement, c'est le travail. Même bisobo, nenga betima singona sala na betaka langa tolote, mais na muki onzamba pesangai na don a pesanga ya musala oyo. Donc nazara fier na randaka gloire et pas nzambe pona bino ba obondi maranga que betima singona sala musala bien. En tout cas, c'est comme ça. Donc ce qui prime premièrement, c'est d'abord le travail. Ale kitoro ya rango ba ki saba swag ba bien kolata donc et ya rango après. Voilà, c'est bien répondu. Mireille Ngoyi, voilà, mais Mireille Ngoyi, Mikolo na terrain bozate, bolali Mikolo. Maison mère Pena de la forêt entre nous. Il faut qu'on se le dise. Donc ils ont une mission à vérité pour les Mikolo Pena terrain maison mère ezate. Avec tout ça là té. Yo bibi so là té donc ba fan tout ya maison mère ba fan tout balinga Mireille Ngoyi ba tout balinga wenge musique maison mère donc la préparation, il y a 7 jours de la semaine. Bientôt la besoin. Oui, ça va les ça. Tu sais, tu vas bamikete. Oui, orchestre bamikete maman au côté studio le lobby maman té. Bibi no bozongi sous studio. Donc, on va passer nos devoirs hein. Bozongi sous studio pour la deuxième fois. Mais pourquoi 7 jours de la semaine et où melipo tozoa zo bino émission Mireille Ngoyi ozolo ba ke boze la kalatero bima. Mais tisiko et ça pour c'est pourquoi Abeti biso tozala to ba mikete. Et ça grand orchestre na mboka o. D'ailleurs ba compter ba BCBG, ba compter ba quartier latin. Donc wenge musique a pesa à 4. C'est orchestre ba mikete maman clip moi salité lo mo a bien tété. Biso to ali kama mtu. Dans tout ça on a biso avant to bimisa on a totali on a noemté loko ça bien to bimisi. C'est toujours de la semaine calamité bo swango. Dans 30 secondes donc calamité bo so c'est toujours de la semaine donc biso weli ça to la lipete to zone pesi maté to ça toujours likolo peut-être to la kaka likolo ya batu nyonso. Ponga danseuse monte orchestre ko telema kunanga pe na telemi ya bo belele te mbo benganga. Donc biso zala toujours. Voilà moto ya ngama igwe de la forêt. Yangwana ou bien moi moto pe ya yo moro moi kisi wala wala o mutu wabi Mireille Ngoyi azana moi kisi moko ya mukie. Abeti nga ebikiste kisi yaka moko yaka nzambe kisi mi bazaka auto soma na pharmacie non ki mutu passe non ki lumpasi ninga yebi na keso ma paracetamol na keso ma ibicap ne na medikisi non ki mu afia vende esalisina mais kisi ele ki aba kisi no zaka nzambe yoko sela kisi wase au renier après kokufa na ozelani oke lifelo donc netinga Mireille Ngoyi na ina lifelo mabe donc amona nzambe donc kisi pa na elote kisi pa na yaka nzambe kisi aleki banganga nyonso aleki apesa succès apesa nyonso yaka nzambe non si ma kisi pona bénéficier ni nzambe da apesa nyonso akilanga da nyonso mwasi nana nyonso mwasi kitoko tai kitoko engambe ta efanda donc non lukasu ni na kisi Luka succès Mireille Ngoyi luka succès oyeba na monde entier le roi ba ser na bino ba Linda Mundele ba sala succès ba Gisèle Yamamoto ba sala succès ba BBC ba sala succès kisi aka teke boke pa maman mo we panga mo bote kisi anzambe te abete nga ba kisi nga yebi na nga monte nesa nga Mireille depuis na botama nem na nga kisi te na bika ke kisi ka mo nga yebi deuxième question nga ba kenaka na pharmacie so beli osombi kisi si na kisi o papa nga Alexandre pa nzambe si na bisu kisi musote so ba tumsu ba sala ba kisi na mandenge na bango eza bango nga na ya wenge na simba kisi te na kenda pa maman mo botia sokolanga po da nzamba sokolanga apetanga déjà dans na kenda place mo te ke ba masenga te uket nanga da na bota bana ngo de emasama na ngo siko pa kisi pa nganga papa nganga so koti foti ke lo mo boy oyebi nini oyo otika kuna na vie na o oyebi nini oyo otiki pa nganga ato saleli yango te oyebi déjà o de ayo ni atima kone pa oyebi déjà oyo yo tiki dans na pesi na ba danser to ba kenda kuna akosa bango
bayebaki nganga wana akosa bango yango lelo koma danseuse soti ke obina okomi ya mo ba quartier okomi fimo ezala kitoko na zala danseuse na ndo bina na orchestre boye lelo okomana kwa ya mo boye ya ser mo boye bina c'est akendaka nde kuna nde pona succès après nganga na kisi mukie akopeso lelo lobe opeso te ozonga pa na ye osasune loko asala te kisi yaka moko yaka nzembo asala likolo pe na se donc kisi yaka moko. Mais Mireille Ngoyi bande ko baso na biso quand on a posé que mutuna terrain mikolo maison mère yobi que bozala on a préparation il y a 7 jours de la semaine au pe eumeli tisiko ezobimate yo moko lobi que bozaba la mikete maison mère d'orchestre monene de la forêt a obongisa bien pour les réekita donc ba fan ba sepela mais mikolo danseuse ni openza do cartonné openzo tali pobike nga mirengo inanzimi na ngai danseuse ya orchestre boye nde mikolo yo asimbi je po biso belere ko bima nde to kozwa mais pour le moment nanu mare bondimaka na bino te pour le moment nanu yo ondima nani bon nga ba danseuse ya orchestre msuna ndenga mabete na ba bakombo na bango te msusu ba tiende clip bonne na tali nde na yebie mais na yeba ye ke komone boye to nde na yeba ba chuchu na mabelo ba nasi bokechu place ça na pese ba mbote belé nde na yeba ba linda mndele ba cuisse de poulet donc misusu wana na ndenga mabete na edeo ba fan bozolanda biso po boze belé bolingara news de kin avec moi Betty Masengu bolingara Mireille Ngoyi bolingara de la forêt partout bozolanda biso na edeka Mireille net clip nini Hollandi soka to yebi koma danseuse wana te o souffler ngara na litoi clip wana danseuse nga zalaki munene azaki mukie comme ça nga mona bimisa kombo na ye clip nini outola na mikolo o moni ke danseuse abini bien orchestre ni Betty c'est là non héritier ma danseuse héritier na yebi mutute c'est pour yem tabimisa ki clip retirada o ba danseuse babini générique otali kuna te kuna ojisha ndeni te ojisha na ndenge ni ngamo na otangelo bakoma ba danseuse clip ça bien mais na bino bakoma ba ngonte les danseuses openza cartonné otali clip oui c'est bon mais danseuse no moni pas bini bien ngamo na iba kombo la na ibi ba danseuse moi ko mi balé boye ya héritier Sarah aouté pas kabosé si quoi ça pas héritier nani Jesus kombo ekiminga mais so yé na rappeler mais natangelo non Sarah donc yene muto a moko za teinture boy na Shakira oui Shakira a cartonné te mabini bien on a ko cartonné na ko bina bien différence c'est ça donc danse ne binisi neto bina ba le chuchu na yeba na ye asali on tabini bien so na tali pa grand frère nanga maestro place ça va na pese ba mbote belé na moni mbayo na moni merveille so na ke côté à Robinho wana baby salon wana bangisanga komune mujinga na habite so ya wana donc un peu ça ba danser so wana moni ba bini ça on ande na façon na obina donc so batio na ye a olia yo olia ye ndeni mamni ni olo ba beta lianga olianga te na façon na ndenga chaka ilongi wana so tena mana banga moi trop ça tiewe da ye bangisanga donc na ko bangeta mninga na mwasi a danser so kwanga abina kwanga magetunga na yaya na bina na orchestre munene kwa na lekie na bina na orchestre munene ya bina orchestre moboy da ko bangisa ngane lote voilà
En tout cas, on a point de vue à Mireille Ngoyi, tout quoi en vouloir y était. Tout est permis dans cette émission sauf le Zangir. Nous évoluons avec notre invité, surtout dans entretien Nabiso. Il y a émission à l'élo Mireille Ngoyi. Yo y na ba maini na maison mère. Pendant tout sentir européen générique, tout sentir que kana rumba de la forêt bosala ki azwa ki yo mais na générique penza non tout sentir Mireille Ngoyi hein. Ah bon, nga Mireille, non on a cartonné la générique. Dans les 7 jours de la semaine, ne bon mon na musala travail on a la salle ka. Na clip ya merci bonne année remix to sali o nazali na binaki. Na mipende nazali na binaki et puis na 7 jours de la semaine on a na ba clip ba rumba pe naza talaka mwasi kitoko. Et l'on a caméra, l'on a TV boya ngate dans Nazan. On a TV boya avant, c'est comme si oh bois que la naine voilà. Oh ça m'a super TV linga ba on tête. Talier maman boya, ya ne bébé. Oh. Makamboyo Mireille Ngoyi zo luka. Voilà, aussi ça on rando banda gango voilà. Wana nani wana. Ah bon, natang nanga koma mutute. Yemo ayebi ke TV linga kete. Natang nanga koma mutute. Yemo ayebi ke TV. Orchestre ni. De oh abeti. Yemo ayebi. Ayebi orchestre oh ya za TV linga kete. Voilà, merci beaucoup malgré Mireille Ngoyi Bombinae. Voilà, nous évoluons. Mais quand on a tout à l'heure, au bina na mi pende oui, c'est bon. Mais to monaka o te na mi pende malgré bozala likolo, to monaka ba figure ya ba danseuse mususu na clip wana. Au bina na merci bonne année. Oui, image ezali. Mais on peut ça de meilleur, donc on peut ça les meilleurs de toi. Mireille Ngoyi, ne baba mulu baba ya, ne ba lelele ba ya ba chouchou na mabelo. Abete lo mo bo mbalama ko cartonné, to reconnaître ne loko wana. Na Mireille Ngoyi na 7 jours de la semaine, on se promettre ba fan nini. Ah ba fan tout balinga Mireille Ngoyi, ba fan tout balinga wenge musique à maison mère. Na 7 jours de la semaine, na promettre bino, boza décider. Pe boko tikala jamais ko za décider pas Mireille Ngoyi donc na zana na obina, bo sepela na donc boza à l'aise 7 jours de la semaine e bima kala te. Donc na boso na 6 ya mba mo rap, mba mo la samba, rap mba mo. Donc ba fan tout balinga Mireille Ngoyi boza décider. Bon mona nga tour rapé no sala ndenge baninga basala ndenge ba yaya basala. Donc, de la forêt paix sur chance wana Mireille Ngoyi président nga pe sanga toujours ba chance belé Mireille Ngoyi moi malamu lisusu nga mona miyeba ke na moi malamu ava bat ba yeba nga mo déjà na miyeba ka oui la maison mais on a pe bana mabe basé belé ba danser c'est bien poli basé belé ba danser ya oh azalaka ba rankina ba ninga basé belé mais yo bigo yo mo miyeba rosa mona malamu na nini mutu fo miyebaka na vie fo mutu miyebake na défaut place boy na vie fo mutu yo mo miyebake elo boso na sali pa baninga za mabe ndeti nga na comprendre baninga na nga o baninga na okobenga ba danseuse ya orchestre na biso na ba orchestre mso onga na yeba na ba omandam ba beto lisolo te ke Mireille afinga mutu ba beto te lisolo ke Mireille tonga ki mutu Mireille critique ki jamais. Donc mon ami ba kina moi malam yongo président na bandara bongo boyaka ka bongo mais lobi l'air Mireille Ngoyi cartonné monde entier et comme minene comme Mireille Ngoyi alaxani Mireille Ngoyi comme ba rankina ba danser tout même ya bino mo kout n'en parlons même pas ezate pona le long nanu toye ba Mireille Ngoyi 7 jours de la semaine robimo beti bon mo we kangi après lobby Mireille Ngoyi tu te prends la tête au comment ça la net même pas non ça mutu te mato jamais le ka mutu donc nga c'est l'éducation pour na ça pe na moi succès na ngati dans la salle clip dans le roi de la forêt ça peut-être na yé 2 ans na za maison mère na salle presque ba clip belé na fini pe mutute na manqué pe mutute donc les éducation mutu so ko za nous déjà impoli
so ça no peut respect ça no peut respect et ça te que mutu mo boy osaka no impoli so leki kana mwenda media mba momba wanjo finga batu amsupe baza bongo tana bongo pe ngamo pe na yebi bango ke o aza impoli o aza la boy o tangila so ataka moko be mibali nakotanga komba batu te nga banga na lemba na banga waya na bimaka boy yo lo baki bu na lemba na ngai donc bon mo ba mi yebi na biki o aza la boy o alinga musala te o alinga boy o donc na yebi bango na ba orchestre msumsupe na yebi bango okuta ane danseuse na bar zo bina mati kola kiti te okuta ane place mo boy danseuse mo boy na boîte ati donc abina te donc munam ta na caractère na ye nenga pe mirengo na zala bon na ebite batu ba mo ba juger ba fan ba mo ba juger ba luka mirengo ba approcher ba yeba donc ngamo na part na nga na za respect na za bien na za poli eza caractère na nga na wuta na ngona ndako na biso o papa na nga la kisanga mutu aza mukolo na yo mutu aza supérieur na ko manquete kozong c'est la réponse ma beta attaque quel que soit nini donc silence donc donc oko mutu mo ko za finyo net nga na ba danseuse na biso msusu na tanga ba komo na wote ba jaloux na nga oui bona nini baba nanini baba sala ba jalouse na ona nini ne loko nini o ba finga nga na kisi na ndoki na za donc baza en terme mo baloba na koko prononcer ngote ba finga nga ba danseuse o ya biso moko aza na finga nga donc a jaloux na nga donc na tanga communauté place aza ande ko na nga moi ebi na tanga na émission na tanga tena bomba mais bo welela ni po mingi balobaka ba welela mobali nde ba yokala te wana seke bobima na mobali moko ezaka nini en fait oya ke za jalouse na yo eza pona nini ngana na wela mobali te na ta obundela mobali te pona na marié te mabongo na nga yango na no marié te na donc na ta obundela mobali te e bien besi mibali mebele bayaka na vie na biso ba danseuse ba bulaka ba danseuse bandumba oye na ye opesi mbongo obimi na ye mama okei opanje sango ki andumba te na bundela mobali te ndesi ana mibali donc mibali balinga na bona akoloba mobali mususu akosa alingi yo akepe pa mususu alingi ye même un message okuta na téléphone na yo bayeba ke to za ba master to abasi to sala place mo elo bo sala ya mabe yo komela mirengo ba je t'aime na lingi yo na robala yo boye ok pam tu musu pas danser musu ka orchestre wana komele bika même message dans ma message na bino o eza na pa kamara na nga yango eza pa na nga maintenant après au finga mutu wana ndumba yo ye ki jalousie wana oh master na yo au côté le c'est par rapport à nini si lelo na tuna nzambe ala kisangata na ndoto na yeba ngote mirengo ya zandu ndoki ya zandumba eza nini jalousie kaka po mirengo ya kitoko po ya maison mère ou épaté na jeune et ça non en fait entre biso to betango non 4 non entre entre biso non to betango non 4 eza bo welele mobilité bien mususu oyo boto la place na été eza nini bon n'habité na wenge baboto la mutu place te so comment négliger espace na mbala moko azala wana donc na bi jaloux oya yinanga pour rien onga emna lingake mingi akamana nga na lingake mingi na kutaye abina pe lisusu na lingake mingi meya yinanga na ebite na belwa yinelanga te ngane to wela mbali te ngane to abana quartier mo te commune mo te to yamba mo wera mtasangisa biso wenge mtasangisa biso donc pas wenge ngane to linga to yebana te mais ngana kuta na ngake mingi malgré tout ya linga ngate donc na ebite
Voilà, en tout cas désolé hein, pour la batuñon so ndenga na lobanga betima se na linga tout le monde. Donc yo soko linga nga tenga na linga nga kayo. So yo po linga nga pe na linga kayo. Nde mirengo ya lobi donc ata muninga na ya linga ete ya linga mais donc leçon makasi donner la leçon attirer donc na ba master tout ba danseuse des mireilles lobby donc voilà faut ça bien abattu donc relation ya bien donc ezalaka hein cause la reconnaissante na vie ezalaka bien surtout na la reconnaissante na batu nyonso basalanga bolamu hein na reconnaissante mireille pas lobby ngwana donc voilà donc yo soko za no reconnaissante te ozara ingrate tika. Donc et on a bien makasi et ya Messi danseuse ya Weranson donc sala musala na yo ndongo sala rame yebande no tambola de la forêt vraiment papa moko bien ayambara mutu nyonso apesa kabino espace mais bo abuser na ngote donc c'est comme ça voilà. Et Rosala bien makasi et pour Rosala fierté car ya Igwe de la forêt Weranson on va se promettre bino pour bientôt 7 jours de la semaine Mireille Ngoyalbi azana ba surprise ebele on va promettre ba fanae mais tokomo qui est déjà na suka ya émission na biso Mireille Ngoyi ba surprise on a obetelango PC était trop sûr na ngo simba 7 jours de la semaine ya bisera tate simba kaka ya nalala na buto vana lala na fukami na sinzambe place na koma mto komisanga pourquoi pas simba na kenda te pa mama mobete mama esala bote na lela butu mo ipanzambe musala na ngana sala ka yango na ko bénéficier nango neti na minute fona ke rap et si la so ba ni na ebité ba risque wana o ngana oso pourquoi pas simba. Pourquoi pas ntamba yo kelanga mawake mwana wa lingi musala na ye na mema place ningi pourquoi pas donc simba donc musala na biso rataraté ba o ratarape na bandenge na bango zali mais ndeti nga mirai ngoy nde na miyebi ke simba te ezala bien ba fa na nga bomo nani o rata abeti nga kokama nga banga makambo o ba beta na maison mère balongwa ba beti pelo ko simbite banani tanga kombo eza ko finga tan bakangela mutu so ko fingi wana eza injure et ça vraiment et ça même dans l'état et ça vraiment infraction so ko fingi donc infraction munene mais yo fingi te lobino ka vérité ba kangelo ni pour na minso so na tangi na kombo ya net na tangi kombo Messi danseuse à Weranson journaliste liboso lekisa na monde internet na média nga na ola kisene baloba boy aleki na Congo promo ba fan ebele azumi bale ebele commence kindumba na fingi ete na lobika vérité. Donc et ça la soni na Weranson Igwe de la forêt donc ce n'est pas bien akomo le kazo azo finga Congo promo onga la rondima ngo jamais na vie nanga jamais na rolinga ngo jamais afinga Congo promo afinga betima sengu jamais pour mutaleki senga po bana poto ba yeba na poto wana monde entier boyeba malgré bina pa Weranson mais na poto boyeba ka été boyeba danseuse mo bina na pa wera ezanga mais soka komi ko ignorer donc on sepela langote mais na fingi était na lobeli ka ba vérité naï na lobeli ekande ba vérité pour atika et surtout na ki impolitesse so azalaka nango donc eza vraiment malamu te na ndenge pa na ranking na ba master belé même ya maison même ya ba danseuse mususu eza malamu te donc c'est comme ça na lobika vérité na fingité donc yo peso tangi no ka kombo ya ba o ba beta et simba te o fingité pour muto beto pazate o fingi na to tangi no peka ba kombo me o fingité nem nangati so tango boni nem nangati no banga ngai ngana loba nanga eloba kina fingi comme na leka boye ba beta ngatoni na ko loba nangati bango ba miyebi ke ba bete simba te bango ba miyebi ke na sale lo boye simba te bango ba miyebi bato pe ba yebi pe bango bayebi ke Mireille lobeli bato boye donc ça bon. En tout cas merci beaucoup pour finir Mireille Ngoyi ba fan ba retenir ni na passage non émission numéro à contact et puis quelques salutations parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ba fan tout ba lingi ba zwanga ba lingi ba contacter nga na ba conseil na bango ponga ba benga nga ba pesa nga ba conseil
qu'il faut zalaboé, donc attends mon ba conseil à mikolo o ba mona sanzal boso nanga o ba mona mukiri boso nanga na attends mon ba conseil na bango ba o ba liba contacter nga bo lembate bo benga nga na 82 61 40 000 D plus 243 82 61 4000 D donc na remercier tout ba fan tout ba ninga le roi de la forêt président na ngai na uta na orchestre mususte na yamba mona bandamba mona maison mère apesanga ba chance belé akomisanga place na komi place ya linga te mena okoma place ça le roi de la forêt ba mbote belé na pesi mbote na maître na nga mama Manchester akomisanga luketu pete okwa misili okwa dongo place na pesi ba mbote belé donc ba fan tout ko ba linga miraille ngoy na otanga ba kombote ya ka loketo makasi na maison mère maître mawa komisango pete na ya luketo makasi te na ya luketo bana ndako kobi na ba majorette ba balé ya bana ndako asko yesi ko attaque mobo ke fozala yango wana na pesi ba mbote belé ba fan to ba linga miraille ngoy ya bino yango wana linga bino trop na linga bino fort donc bino bombo miebi dans la lela bino fort na solana bino kitoko donc merci mi mpona ba conseil na bino bo lembanga te la pesi ba mbote na batu to balinga miraille ngoy voilà ba mbote na bino yango wana ngapi na lela bino fort bo lembanga te na remercier batu tout ba edenga na anniversaire na nga na uto fête anniversaire na nga na uto ko 18 ans. Voilà, mais Obengisi Betty Masengo te Congo Promo te voilà en tout cas Cédric vous doit regretter mais joyeux anniversaire hein? En tout cas que du bonheur pour toi une année on a eu bakisa sumara kitoro ya bien voilà Mireille est comme adulte hein on l'a miné comme adulte na longo miné na pesi ba tout tout ba tinelenga mo ba sana bango mo ba desana bango et ça l'a bien. Vous en avez ingratité pour la bateau bas soutenir. Bino les qui ont moi 100, moi 200. Alors c'est pas la moussala na yo ou abuser confiance donc ils ont mabé ma case. Eh, nga ko abuser confiance na bango te bango mo ba yebi. Azana bango ka bien. Baba papa baba yaya baba noko baba oncle baba tout ponanga. Nzamba bakisela bino lisusu bolemanga te talaka bino. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Merci beaucoup en tout cas pour la bande de connaissances bolandi biso mususu bolinga batuna. Betty Masengo do lobela merci bo epona nini. Bande kona expliquer no moi muke merci danseuse ya Wera akufeli papa abengi Betty Masengo to so image. Betty Masengo le roi ayaki te pour nous ai malade boye bien très bien, j'étais souffrante donc j'étais vraiment malade. Na kota écoute même hôpital 2 fois na kota hôpital. Donc le roi na ayaki te Cédric Barama n'a pas kenda ki ko filmer te asili ke la Betty Masengo asili ke li Congo Promo. On a le cas Congo Promo te ya comme finga comme n'importe quoi. Ya on bomo na lobi que Messi Aza très impoli donc Aza reconnaissante te Aza ingrate pour biso mtole qui c'est pour la première fois en émission ba fan tibo linga ebo bandotindele bambongo et puis na musala o azo sala etamboli na ya mabe ya kindumba le roi de la forêt yango moni papa mo malamu linga ba danser ba tambola bien yango moni abengana ki yazongise kin donc ce n'est pas bien abongisa musala nae pour koza pemena le roi de la forêt za ba chance ndenge ba Mireille ngoy baza ba tambola bien ba chouchou na mabelo ba shida mukelenge ba Tanya waya ba Renate ba Sarah ba qui encore Nora la Parisienne ba danser tout est bien on est à maison mère donc on moni Weranson donc alemba ça la toujours na bino motema malamu quoi mais ba wa mabe wana donc eza malamu te eza pasi on bo moni problème nyonso ba fan o lingara Betty Masengo na bimisi yango po boyeba c'est quoi les problèmes donc eza pasi makasi pona ba danser ya modèle wana le quoi ba Messi voilà mais quand même et merci déjà à Cédric Bakamana pour les images, papa Dav Moubama, merci à maman chérie, maman Cathy Bakissa, papa Dav, le papa de Joyce Davlin, merci beaucoup à notre cordon Timothée Piana Serge, Yanga ya Motema, cordon Motema Malam, il y a respect belé, il y a Bogar, il y a bien le roi boss, Nabiso Moro, l'ingénieur Rafungin ou Bogar, on a défendu Congo Promo, partout, on met quand on a bien, pour nous, on va payer Biso Maloba, voilà, pour ce meki na Congo
Congo Promo omeki na news d'équipe Betty Masengwaza on a s'en charger na yo. Voilà, merci beaucoup à notre DT Christian Bouimbouiwe tout maman Emilie Nzemba Oyangai champion KMB. Donc merci beaucoup. Merci na espace Kitoko Picadilly na bossa Merlin Blaise Kava toujours na Kenya. Chers fans, nous sommes à la fin. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà la prochaine. Je vous aime tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Ciao. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751. Allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous.